Salut et bienvenue sur RD Congo Info. Je suis très ravi de vous retrouver une fois de plus pour Vérité Polele sans tricage. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Lelo, ceux qui bomoningaï na Vérité Polele sans tricage, parce que bomona na 5 minutes avec César Ngadi. Vérité Polele sans tricage aujourd'hui et qu'on recevoir deux combattants. Combattant moko kombo naye Guy Michaud, mususu kombo naye Chikos. Ezali ba kombo moko oyo eyebanaki mingi na musique. Neti lelo musique ezali te ezobeta malisusu te bakomi ba combattant bango moko bako répondre na ba question na biso. Mais pour votre gouverne boye bake ba combattant et comment ya ndenge na ndenge ba combattant mususu bazali na sima ya papa Tshisekedi, ba combattant mususu bazali na sima ya papa Ngwanda, ba combattant mususu bazali na sima ya Kamere. Oyo nga lelo na koyamba bazali ba combattant oyo bazali na sima ya papa Tshisekedi. Donc oyo nga na koyikoloba pona papa Tshisekedi, cela n'engage que moi-même. Papa Tshisekedi a mérité respect makasi par rapport à la longévité naïe en tant qu'opposant. Parce que cause à l'opposant en Afrique et particulièrement en RD Congo, ils allaient faciliter. Jusqu'à preuve du contraire, mais jusqu'à preuve du contraire, Tilelo, Papa Tshisekedi azali kaka opposant. Abanda qui opposition naie banda n'époque à Mobutu, bobi qui n'époque à Mobutu, ils a facilité aux opposants. Tilelo azali kaka opposant. Tokoyi koloba nyoso tout olingi, mais lelo papa Tshisekedi azaka opposant. Donc on lui doit beaucoup de respect na longévité ou asali en tant qu'opposant parce que ba te belé ba ou mais là en opposition tout le monde a changé casquette ba comme na pouvoir mais Tilelo azalaka na opposition. Donc yango wana ngai je dis que ça n'engage que moi-même. Azali mutumo photo pesa respect par rapport ya ba sacrifice asali nango pona opposition na mboka na biso et puis par rapport ya âge naie. Donc comme je vous disais tout au début de mon intervention, aujourd'hui je reçois deux combattants qui ne sont pas des moindres, mais bazali la tendance il y a UDPS. Dans le week-end misusu lelo ba comme na tendance il y a Kamere neti Bishop charismatique Chatumba misusu baza na tendance il y a Ngwanda neti Odombo, ainsi de suite. Donc merci de votre fidélité, merci na fidélité na bino na RD Congo Info. Donc siko na pesa parole et puis ba mituna na ba invité nanga mibale oyo bazali na ngai lelo. Ya yawa azalaki soi-disant avocat ya bana Kester. Oui mais ça epesinga kanda likamoyo akomi nini akoma bokilo ya Kester. Donc Francis Kalombo un homme de 56 ans abando benga siko Kester papa. Bozo mo likamo normal mutuloka Francis Kalombo. Pourquoi bespia nengo bato bon tozo bomba diriger Congo lobi. Mais Chikos moni a toza na Vérité Polele sans tricage ba bomba raté ozolo ba makambo lobi on a kana na mbango bato bazo comprendre te ye Francis Kalombo akoma papa sori ya Kester ezandeki nini explique. Francis Kalombo abotisi mwana Kester. Est-ce que les camarades vraiment dans le zonga sima au côté na zonga sima ba pesio parole mbalamo komionga Odombo leader ba mais Guy Michaud yo bandi combat après Odombo quand même Odombo kutanga na poto déjà na banda combat na après yo banga na banda combat va ye kutu avaye na banda tangu biso to bandi combat ya na combat mais yo Chiko so bandi après Odombo il faut César Ngadi ngaza mwana bandal tuna ngazali beau frère ya Ilunga Kapambu ngazali ndeko semeki ya Chimbombo Mukuna bakanga ngai même chose na ba étranger congolais ko ndenge wana te congolais Francis Kalombo pe donc les lois comme étranger c'est ça comme étranger ko ta bon yibite ba rwanda musuba la ta comme baluba
Oui, bate barwande balata koma balu balem suto ebakite barwande musu ba infiltra biso banda kala François les elonge barwande mulu bakoza nengwana te po mulu ba vraiment koza na figure nengwana France Kalombo te e mulu batanga mulu ba vraiment ne la tabo na mulu ba chinya vraiment donc mulu bakoza nengwana marka ba France Kalombo wana te mais baluba mususu bazaka mwindo chikoze ya pembe baza yo za pembe biso bazala mwindo mais figure kaka figure Félix aza moyibi soka ndenga bato bazo finge moyibi Félix Kabila proposé ye poste ya premier ministre biso tout tozo courant likambo wana Félix aboyi yango monike bato bazaki sima Kabila bango tout bakomi ko panzana ba émission oyo ndenge ozoloba boy ba Rolanda biso partout dans le monde makam oyo ozoloba wana OK François Kalombo abotisi mwana kese yo za na ba preuve na eza na sali nango na ba preuve nango la boya yango te soki ba chetembe azalia aza mwana ngana ninga ketro mwana naza mwana ngai François Kalombo ya même na flirte kese la bomoibo na flirte na matana kese la mona naki pourquoi besprit en ngala profiter la faiblesse pour moi na maya kufi ye kese la bomo ya kolinga mwana kese bato ngwana François Kalombo tala oyebi même ndako na wana ko po bo financer bato mo ba problème César ngad makamboyo ko beta ba shita sima ya un peu mokulezo ko fopa na makamboyo mututu na beta sit kashiba na zo la na lia po na ngai o wana etali bango te so na zimbongo ngala le na tongi na pale wana so ba kufanzala makamboyo makongo Mandela albino bo finga ye mo do aza maudit toute la vie na ye odombo odo vraiment aza maudit na to betele cd na ko teke na sele bisai bango so bo fingi vienga la bando tele mela bino kaka odombo afinga vie pourquoi mais pas za combattant ka ne combattant ni odombo ye combattant tala na carrière vie yo lo bia wate yo odombo na poto yo sanga ayaka na domaine no odombo asali na domaine balobi ke Félix azana même état d'esprit te na papa na de Félix azo coopérer na PPRD azo do ye mtu azo entraîner papa na ye na makambo ya mesana ko salate na lobi omoni Chikos na moni ozo monter pour na makambwana ya mwana epesio ma mais Chikos est-ce muta ko changer te peto mona ga muta wichi na gauche akomi na droite est-ce que mutu soka moni ke makambongo ezo kende bien te ako changer te ya koko changer te pas muta sali eza Kabila ya zaki na nini français asali ayo watu yake amema bangulu hao ye mutabana me bangulu na Chikos pezo yoka balobaka mingi na IDPS ezalaka balandelaka parti politique te balandelaka tout d'abord ezalaka lisanga moko neti ya baluba nano ya baluba après nde siko IDPS eyaka na sima na lobi na kese na te aleki na vraiment boya aleki biso la kese sa mame apesa mbote ye kese la kufi atikali même kopesa ta fleur apamba te na matanga kese ayaki atate pourquoi besprit ndenge oyo mutu ka François Kalombo pourquoi besprit ndenge oyo ye mwana ngana yebi mwana bana biso me eza pasi na mawa ka pasa mwana na ngai keser ti azalaki na bomoyi mutu asala leo na yebana boza keser ye François akosala makambo ndenge wana ti asalite ye azana mwasi na yawa na mwasi na yawa bato bongo bolinga ba DJ Congo bato ndenge wana balingaka bana mike François Kalombo azana 56 ans moi que mwana 27 ans eza normal ozali na IDPS bato bazwa kofinga Félix esala biso maratro ozo comprendre pour Félix ndenga zali wana to soki totali na kati ya capitale ya Bruxelles mutu lokola Félix souffrance azo ko souffrir na IDPS lelo na IDPS nzambe tozo senga babaksela biso bato lokola ba Félix oyo bazala ta yebi eza pasi na ma mutu lokola François Kalombo ngai François Kalombo akopesa nga pasi na mawa vraiment César Ngadi ya yaki azoka baswe na ye avec soi-disant avocat yo za médecin na ye ou bien ni pour le bagage baswe wana ya kozwa baswe na yawa eyebani to bombaka te makambo so to bomba wana mboka zo kufa pala bashita sima po bosolo feza na kati ya wendo na opesa mbote ye halobake mutu ko changer ye azalaka na François Kalombo ye azalaka na sheli ya wendo aza master yebi nazo baboye deze bana aza master yebi batika besbi wana sheli babuka ka parler na bangoti na makambo kombo lelo tolinga lelo balobo Moïse Katumbi kaka bodani po monde entier César Ngadi kutu bayina yo awa na makamba komba babio kolabo monde entier tambola awa siko lelo to monde entier tambola kwa na Moïse Katumbi lelo koma mukonzi so comprendre photo eba CV na ye photo eba CV na ye so comprendre CV to mais pose la to albi Obama za étranger mo Obama abota me étranger mazana état na tête na américain biso ba Kabila ba étranger état ba Rwandais kaka ba Rwandais mais Katumbi c'est Rwandais kaka même Kamere c'est Rwandais lelo bokecho zo banini to yokana na ba
na ba Rwandais tala boketu lelo bakomoloba moi langage changer ba combattant ba comment changer ba langage bazolia ka balara batu batanu ngwana ozo comprendre nga César Ngazi. Bon, au moins net aux alliés on a IDPS bateau bazo ko finga Félix et ça la biso maratro. Ozo comprendre pour Félix nenga zali wana to soki to tali na kata capitale à Bruxelles. Mutuloko la Félix souffrance azo ko souffrir na IDPS, lelo na IDPS nzambe tozo senga baba c'est la biso batuloko ba Félix sur la base à la 4. Vous comprenez? Ce qui Félix Aza Mouyibi, ce qui est bateau bazo finge Mouyibi, Félix Kabila a proposé un poste à premier ministre. Nous, bisotou, tozo courant likamouana. Félix a boyi yango monique bateau bazaki sima Kabila ba bango tout ba komi ko panzana ba une opposition. Mais Félix a boyi ko trahi papa na ye. Yango biso po boni lelo mbutu ngutu na IDPS. IDPS denga lwa neza grand parti. Ezali ke yo ko bundela IDPS, neto yo papa César ko bundela IDPS, vechi ko ko bundela IDPS, cameraman na biso tout ali ko bundela. Po biso tout ali ba opposant. Parti ni nango ba sengela yango ngunde za IDPS. Ozo opposant mukanda na mboko za IDPS. Yo so mona ba parti ba lobi ba sengela yango ngunda po na parti wana. Parti o ezali reconnu nos frères ali IDPS. Même nos fils d'étrangers na Bruxelles les ali. Mais je n'ai qu'à te balobi que Félix Aza na même état d'esprit na papa na de Félix Azo coopérer na PPRD Azo do yem to azo entraîner papa na na makambo ya mesana ko salate. Na lobi omoni Félix na caractère il est plus que son père. Ozo comprendre na caractère il est plus que son père. Félix Ali Boboto azali na boyambi e wa koyamba. Na ko côté la été. Omoni IDPS pour Félix IDPS batu bazali batu basali na IDPS to robo ya bango to baso net na IDPS lelo to zali batamubake bazali. Bapo Mubake Bali, Bapo Mavungu Bali, Bapo Binochi Bala Bazali, Bapo Félix Bazali, Neti Biso Bagi Micho, Tozali Bata Félix. Ozo comprendre. Tozo kene na congrès IDPS, il y a les autres qui na congrès IDPS. Na congrès IDPS, on a toza na besoin, toza la Mouto Luka secrétaire général, il y a IDPS, il y a Sika. Ceux qui le leur senga Mavungu, Torocha Mavungu, ceux qui senga Mubake, Torocha Mubake, ceux qui senga Félix, Torocha Félix. IDPS, Félix a relié Mbongo Moko jamais na IDPS. Mais Guy Michaud, Chiko Spazoyoka, balobara mingi na IDPS ezalaka balandelaka parti politique ite. Balandelaka tout d'abord ezalaka lisanga moko neti ya baluba nanu. Ya baluba après nde siko IDPS eyaka na sima. Na lobi papa César, moni question retourne IDPS ya baluba te. Soko tali na élection le na 2011. Province votaki IDPS à 100% ezali bas Congo, bas Zaïre. Vous comprenez? IDPS c'est ça Baloubaté, secrétaire général de IDPS soit dirigé Kambi IDPS c'est Mavungu, Bruno Mavungu. Asa est-ce que ça na za muyombet. IDPS c'est Baloubaté. Ba Congo IDPS c'est les Congolais nyonso po alingi changement na kata mboka. Vous comprenez? Balouba bazalité. Soko au plus que Balouba nde ba trahi vieux. Vous comprenez? Balouba nde baza ko trahi vieux Tshisekedi. Soko ke ina Bruxelles le bateau baza ko finga vieux zali Balouba. C'est au contraire. IDPS c'est zali Balouba, eza Balouba, eza Congolais mobimba. Ngane na kumisa IDPS boy ngai papa na mama na mutetela nazo kumisa IDPS tozali nde toluka changement na mboka na biso to longola lobby rwandaise oyo ezaka na mboka na biso nde tozabo Félix aza ko bunda pona IDPS aza nzolu mutabino ko lelo baboketu babaluki bakomi elomwe Félix ekomi IDPS ekomi Christian Tshisekedi neti Christian Tshisekedi wana aza mwana Tshisekedi toboite maza ni cadre na IDPS ni azali membre simple ya IDPS comme ngai Guy Michaud. Ozo comprendre mazali cadre te mutoka Christian Tshisekedi na to avani na poto akoko somba même vélo so muta sombi car o akumila ka alembongo est-ce que Christian Tshisekedi a na bureau Tshisekedi est-ce que Christian Tshisekedi a na le gars a faire le gars internet a faire l'interview comment boko finga Christian boko le gabo o Christian Tshisekedi a dit papa ba cacher banine comment boko ba que ceux qui vieux à sa maladie o bango bazo ba que vieux à sa maladie pourquoi service à renseignement belge bako que bako le kate que ba lo bambilo que sa maladie boena boko possibilité pourquoi bato bazoya batu kili bazo na kati ya nini na Bruxelles mais via sa maladie via ça en forme il dépend tout ça en forme tozo kende
congrès IDPS ezali po total docteur Loseke ndem asana congrès. OK, Guy Michaud nazo répéter le qu'il faut otala ramingi caméra. Bon moni que Guy Michaud température mati makamba mboka ezali makamba osakana te. Guy Michaud température mati pona kolobela makamba mboka ne bon moni que pembe comme mukuse Guy Michaud ezali club wate meza makamba mboka nde mutu ezo pesa batu ba tension chicos. Do yo okobakisani. Nakobakisa muke kota Guy Michaud. IDPS foye baka IDPS eza mabe kobota mamuluba. Eza ki mabe po avia na bota mai muluba falo bota mane ata mukongo ata mungala eza ekilanera bota magi muluba. Yango wana mola baloba ko IDPS eza baluba. Eza baluba te eza état d'esprit. So moni via na biso tu tozolanda via wana po eza état d'esprit. Ezotinda biso tolanda vie wana eza te po na baluba eza mabe po bota magi muluba. Excusez nga po na lingala na César Ngadi. Via wana eza n'esprit baluba te. So tale boye elonge baluba eza na été. O balabara ba complexe makama ba demulu. Tokene na sujet o te vraiment na noir. OK, donc bino moko bomoni wana ezalaki mise au point to salaki Guy Michaud à Lobeli et puis Chicos à Bakisi pour batebele balobarake IDPS ezakaka baluba lelo soki bafingi Tshisekedi ou bafingi omona bango nyonso tu batelemeli ba préciser na kati boki ke Mavungu secrétaire général na Kisasa eza kombo ya ba Congo ngamona za Mukongo eza kombo ya bayombe donc il n'a rien à voir na baluba. Donc sikoyo avant to kende na sujet oyo mususu oyo toko lobela ya sikoyo naza ko senga na régie na biso ba marquer les biso na nous pose parce que bon monaki Guy Michaud peme mataki mulai club wana ne bimite déjà peme ba et mati mulai donc na opesa na régie ba tie la biso bande annonce moko boye ezo annoncer biso ba réclame boyebi ke émission na biso ele kaka na bouquet ya Sepela TV. Donc restez connectés sur RD Congo Info, tout le monde est d'accord. Les tontons, les tontines, bisous que tous en aposa, tous en news, l'information yamboka. Que ce soit RD Congo Kinshasa, que ce soit Congo Brazzaville, to ezala Angola na Luanda, to linga to yeba makamini nezo le manamboka. Mayele wana epesami compagnie Semoko, Sepela TV. Sepela TV meme la bino ba image live yamboka. Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, pe Angola na Luanda. Baza wana pona ko sepesa bino. Babi to kusuka wana te ka live ya mboka te. Mais to bakisi pe makambo yo sana mokili mobimba. O eza bana mboka. Donc la diaspora congolaise, la diaspora angolaise, la diaspora à Brazzaville. Dans Sepela TV, beaucoup sepesa ma. Dans Sepela TV, beaucoup en réponse. Maintenant que boye bien le coup Sepela TV ezali. Ne tardez pas trop longtemps. Vous contactez Biso Lelo, comme ça vous posez la décodeur Nabino le plus tôt que possible. Promotion la Biso et zo continuer. Tellement beau Sepela qui n'a mingi 115 livres pour le décodeur, plus 6 mois il y a Ophélie. Maman, c'est ça papa, papa, c'est ça maman, bana, c'est ça boti. Bosomba box Nabino ya Sepela TV Lelo, na 115 livres, na 6 mois gratuits abonnement. Du nouveau, dans Sepela TV, il y a Télé Congo, il y a Congo Brazzaville, et aussi Zimbo TV, il y a Angola. Donc, il y a Billy. In Memoriam, notre mission sur RD Congo Info. In Memoriam. Émission présentée par le grand prêtre César Ngadi sur RD Congo Info. Ils ne sont plus, mais ils restent dans nos mémoires. In Memoriam, présenté par le grand prêtre César Ngadi. In Memoriam. Ils ont fait danser, ils ont fait chanter l'Afrique. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus. In Memoriam. Émission présentée par le grand prêtre César Ngadi sur RD Congo Info. Ils ont fait danser, ils ont fait chanter l'Afrique. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus.
sur RD Congo Info. In Memoriam sur RD Congo Info. Merci de votre fidélité. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre dans l'instant après ces spots publicitaires, vous êtes dans l'émission Vérité Polele sans tricage. Je reçois aujourd'hui Chicos et Guy Michaud, donc combattants na Congo. Ils allaient Moutounio Sotou. Azali combattant, donc combattant ils ont étiquette à Moutoumoroté. Donc caméraman Nabiso Joe Flesh, Azape combattant dans Denguinaye, Azala ba image pour Namboka, donc Azako combattre pe dans Denguinaye. Donc Tozongi, bon Monique, Tolobela qui makamba IDPS, Sugo Tozongi, Tolingi Sugo Tolobela, Makambozo leka, na actualité, Makambozo leka na Europe. Na Monaki qui est battu et belé, combat et commis divisé. N'arrivé, il y a Francis Kalombo Bobi qui est Francis Kalombo a député national, Francis Kalombo azali membre, il y a PPRD, Francis Kalombo bango mutu, babanda ki na Kabila ton Kabila zo zo pouvoir, bango mutu, ba yaki, ba tchaki, elengi po ba kinwa, ba sepela na Kabila lelo Francis Kalombo azali tokolo ba en exil awa na Poto, na Paris et puis a tiki PPRD a kominaye mutu ya Katumbi. Donc gouverneur il y a Katanga OEP to nande tozomona ex nande tozomona ki arozala membre arozala opposant oyo ako représenter opposant na élection présidentielle. Chicos boyebi ke Chicos a mutandule a message déjà na makambo wana a koti na makamba politique donc ezali kamba sakanate. Donc Chicos na onga na lobby concernant Francis Kalombo yo okoyi kolobani. Merci mingi ndeko nanga César Ngadi na koti na politique lelo te na kota ngobanda kin même avant ba Francis Kalombo wana ba esi maza petia muke ya mutu ya Marie Paul mutu asala po koma ki Francis nenga za wana ayebi idéologie wana c'est azaki petia muke nga bana makambo politique ala beau frère na ngai bakangaye na makambo politique ki nazande ko ya Chimbombo mukuna zo comprendre papa Kapambu ngaza ndeko na ye ngala bani politique lelo te na bani ki combattant parti ya Kinshasa omoni mutu lokola Francis Kalombo eza pasi na mawa Francis Kalombo ayawa tanke aya zo baswe na ye nenga ya kozwa na ye baswe na ye nenga ya kozwa ba malade azaka nango wana ya zo opposante alo tilelo alo ba kaza butwa PPRD abazaka secrétaire général ya PPRD. Tout le monde a susu kuna te ezo la salamisu aza kula za ba rubrique na ba bazo beta azaka kuna ayawa oyibi eza pasi na mamutu kwa Francis Kalombo ngai Francis Kalombo akopesa nga pasi na mawa vraiment César Ngadi ya ki azo ka baswe na ye avec soi-disant avocat yo za médecin na ye ou bien ni polo ba zo baswe wana ya ko zo baswe na yawa bani to bomba kate makamo soto bomba na mboka zo kufa pala bashita sima po bosolo feza na kata makambo oyo yawa azalaki soi-disant avocat ya bana Kester oyi bezo sa epesi na kanda likamoyo akominini akoma bokilo ya Kester donc Francis Kalombo un homme de 56 ans abano benga siko Kester papa bozo mo likamo normal mutu ka Francis Kalombo pourquoi bespia nengo bato bo tozo bomba diriger Congo lobi mais Chicos omoni toza na vérité polele sans tricage ba bomba raté ozolo ba makambo lobi on a kana na mbango bato bazo comprendre te ye Francis Kalombo akoma papa soko ya Kester ezandeki nini explique Francis Kalombo abotisi mwana Kester est-ce que likamo vraiment normal alors ba ki aza avocat na ye tana baribika zo sala puis azo yawa bato nek to kolobani ba diriger Congo bato nek wana merci ko Francis Kalombo yena Kester baza bande ko be baza bande ko ta ko ye amona ngam comme sous na Kester inter aleki nga vraiment boya aleki biso la Kester sama me apesa mbote ye Kester akufi atikali même ko pesa tap fleur apamba te na matanga Kester ayaki atate pourquoi bespia ndengoyo mutu ka Francis Kalombo pourquoi bespia ndengoyo mwana ngana yebi mwana bana biso me eza pasi na mawa Kapa za mwana na ngai Kester ti azalaki na bomoyi mutu asala nga leo na ye bana boza Kester
ye français akosala makambo ndenge wana te asali te ye aza na mwasi na ye awa azala na mwasi na ye awa bato bongo bolinga badirige congo bato ya ndenge wana balingaka bana mike Francis Kalombo aza na 56 ans mwaka elinga mwana 27 ans eza normal moto oka Francis. Donc Chikos oyebi ke émission oyo ndenge ozoloba bakolanda biso partout dans le monde makam oyo ozoloba wana oke Francis Kalombo abotisi mwana kese yo na ba preuve nango eza pe makam. Azali nango na ba preuve nango na koboya yango te soki batie tembe azali aza mwana ngai na ninga ke trop mwana naza mwana ngai Francis Kalombo ya même na fleur te kese la bomoibo ya na fleur te na matana kese la mwana naki pourquoi besprit ndenge wana profiter la faiblesse pour mwana maya kufi ye kese la bomoya ko linga mwana kese bato ndenge wana Francis Kalombo tala oyebi même ndako na yo wana ko po bofilase bato moni ba problème César ngadi makambo oyo kobetaka bashita nsima yango mpe mokili ezokufa mpa na makambo oyo mututu nabeta site kashiba nazwala nalia mpo na ngai wana etali bango te so nazwi mbongo ngai lalie natongi na nga pale wana so bakufa nzala makambo eboma kongo yango wana. Mais Chikos namoni oza monte mpo na makambo wana ya mwana epesi yo mawa. Mais Chikos est-ce moto akochange te mpe tomonaka moto awuti na gauche akomi na droite est-ce que moto soki amoni ke makambo yango ezokende bien te akochange te ye akokochange te mpo moto asali eza kabila ye azaki na nini français asali ayo bato ayaki amema bangulu awo ye moto abana amema bangulu na poto awo akochange na nini français oyebi ngai azopesanga kanda ye alobaki aza soko babengake nini Francis Kalombo de solution nene yango wana basolution yango wana ngai azali na kini kuna ngai albe asalanga solution pourquoi makambo ndenge wana oyebi ngai César yango wana yo kanda wana yakini omemi yango awa na ndenge namemi yango ti awa na bato oyo bazolandaka Francis wana mpo na balar wana so 300 mbale 200 mbale bato wana tozala mawa tozala fo tolingana na mboka omoni ngai César ngati ata nazala ngai na rien na préféré nazala nakufa na ngai ata mpiaka mais nateka Congo mpo na 300 mbale to nini mpo ngai na lie bamboka ekoya nsima tala batuto oyo oyebi Bumba azalaki na bandako boni oyebi général Bumba yo oyebi lelo bandako neza wapi bien malaki ezala koya bafrançais wana mais bandako wana un jour ekoma me basalela yango me préfecture bandako wana ozo comprendre mpo bana esprit ya mabe bato bango tokolinga bango badirige Congo te bato loka bafrançais wana nazolo bango boye naza na kanda mabe soko nga ayebi nga bien so nakosi aleka na tele alobake nakoseli ye makambo c'est un garçon moko mabe to bongo bakodirige Congo ndenge nini ndeko na ngai tozala mawa César ngadi nazoyebi so likambo ya solo so na ye lelo mpo oyo oza klebowa ozomona fo mokili eyeba bato ya ndenge wana bakodirige Congo te so bokotela bato lokola bandenge wana bolobako aza étranger aza lelonga baétranger congolais akozala ndenge wana te Francis Kalombo pe donc lelo akomi étranger c'est ça akomi étranger kona te bon yebi te barwandais mosusu balata akoma baluba oyeba te barwandais balata akoma baluba le mosusu toyebaki te barwandais mosusu bainfiltre biso banda kala Francis wana eza elonge barwandais moluba akozala ndenge wana te mpo moluba vraiment akozala na figure ndenge wana Francis Kalombo te e moluba talanga moluba vraiment nde naza boye na moluba kinyenye vraiment donc muluba koza ndenge marka ba Francis Kalombo wana te mais baluba mususu bazaka mwindo Chikos ya pembe baza yoza pembe mususu bazala mwindo mais figure kaka figure ya Francis italaka ndenge azaleli ye mutaye box akokotsa komba mwa mubula bato mususu bakomo kotela yawa bakomo sala nini G7 soko nini nini bawo nini les amis de Bandal, des amis de Katoum. Et ça, les amis de Bandal. Tala bango bien bana to ebani bien bana Bandal, to ebani bien na bango. Baba na Bandal. Na ko sote César ngazi ngaza mwana Bandal, ne grandi ya Bandal. Naza kolo mabena banangenga va ba Francis Kalombo. Panga na mona ke chelio a wendo na opese mbote ye aloba ke mutu ko changer ye azalaka na Francis Kalombo. Ye azalaka na chelio a wendo aza master yebi. Nazo ba boye deze bana aza master yebi. Batika besbi wana chelio babuka ka parler na bangoti na makamba kombo. Lelo tolinga lelo balobo Moïse Katumbi. Kaka bodani pa monde entier César ngadi kutu ba ina yo awa. Na makamba komba ba bio kolabo. Monde entier tambola awa. Siko lelo to monde entier tambola kwa na Moïse Katumbi. Lelo koma mukonzi. So comprendre. Photo eba CV na ye. Photo eba CV na ye. So comprendre CV to na posa CV. To Congolais kaka boye po to boye to baloba ko po aza étranger makamba étranger za politique kakala. Bien sûr, mais pour la tolobi Obama za étranger. Mo Obama abota me étranger maza na état na tête na américain. Biso ba kabila ba étranger état ba Rwandais kaka. Baza ba Rwandais mais Katumbi c'est Rwandais kaka.
même Kamere c'est un Rwandais lelo boketu azoloba nini toyokana na ba Rwandais tala boketu lelo bakomoloba moi langage changer ba combattant ba comment changer ba langage bazoliaka balara batu batangwana zo comprendre nga César Ngadi. OK, na comprendre Chikos na pe misona muke okisabane parce na moni epesi okanda muke to kena na Gimisho mais Gimisho na makambo Chikos alobi wana est-ce que mutako changer te mutu soka moni makambo ezo kene be bo wumelaki moi sina mobali kutu babota bana boboti dibana au moins bovandi 30 pe bobo yani pe o changer boule est-ce que makambo Chikos alobi ke ba Francis Kalombo bako changer te bakatumbi wana nyosu ba Rwanda ba Kamera ba Rwanda yo ko bakisani mais tala ka pe Kamera bon na lobi ngapo na ngai un traître otikala un traître ozo comprendre Francis Kalombo nenga ya Kinshasa aya pona Saddam Hussein tamema el Paris na kata Kinshasa aya na tiki ya Saddam Hussein o comprendre un traître moni muté net nga na sala mission na sala déjà na sala mission déjà na au monde to na sala mission na grâce mbisi to boya na biso Francis Kalombo bande ko IDPS to boka sa teke Francis soka ina IDP a sala yemoko afinga vie a sala tout akuta na ve pas senga pardon omoni lelo neto za bomoni viende nga bundaka César Ngadi nde via zo bunda boy soko salima be moni mbonga Congo okotika ngo kaka boy pas soko trahir veneti viana soko fingiye moni babokechu ba finga ke to kundi vie to sali vie boye mais eleki na ngombula te lelo to komi batindi lettre po ba robonde la vie omoni makambo Francis Kalombo te ba congolais ozo comprendre exemple na ebozo kaka via Francis Kalombo tundenga bandaki députation na été ba congolais omoni na IDPS soko zali mutu ya vie Tshisekedi tikalaka mutu ya veneti ngai naza fidèle ya vie wana naza nanga lelo mutu ya IDPS na mamba Francis Kalombo mina naza nango pena mingi alobate na otia nanga pena ekate po Francis Kalombo ndenga za waza déjà a commis déjà mort vivant po Francis Kalombo tato lobi ke lelo Kabila kei yeba kaza ba compte rendre belé na Kinshasa ozo comprendre ba si la tirel na yeka ka ta la zongi po za avant na terrasse mo petit mo yeka bou abeti Francis omoni sécurité française ali fois la kaka awa wana kat na poto mais na Kinshasa et comme na Congo et comme passe pour na o comprendre na habite pour na biso ba zéro to ba kolimbisa avant o comprendre mais nzo Francis Kalombo surtout une élection ba te bele ba kufa likola Francis Kalombo ba te bele ba petit ba kuluna ba boma ba chaleur wana ba garde corps ya ba petit na chaleur boma ba combattre bele IDPS likola Francis Kalombo alors ngapo nanga na problème a été congolais a été leçon Francis place yozali soki mineti makambo ya kesero asali kesero ya vie na biso alinga biso mingi agi boboto na biso et ça biso pasi lelo pena mwana kesero mwana telaka mwana bongo mwana kesero wana zambula mona mwana yo komo ko sali kamandingi wana za pasi mingi boto boite mais et sali pasi mingi pona likambo wana Francina mais ça ngota na musika na batu mususu ya musika mais kaka na famille ayo ozo kombana za pasi na likambo wana mais ngapo na ngai place ya zali na problème était mais yemoko kadi apo ya adi na prison ya te mutu na kata prison kende suso baksa suso boma e banilité Francis déjà asugina na poto exilé déjà c'est banda nango déjà banda kala asongeli lokwa zali na mukanda 10 ans ngunda asongeli sous exil sous biso tozana besoin libération ya Congo to libérer vient na biso azwa pouvoir vie chicha azwa pouvoir tozana soki mututu ozwe pas vie chichi na motema malamu via kozwa pouvoir po souhait vie wana kufa a libérer na Congo via na zoko Moïse na biso tozana besoin via azwa pouvoir mamba ba Francis Kalombo nango ba distraction. OK donc sikope Chikos Gimisho to talana nous peut actualité na bino o ya IDPS parce que bozo beta to le IDPS mais IDPS toza remona ke désordre des AP na kati ya IDPS na niveau ya congrès kuna na Kisasa pourquoi désordre des ozala na niveau ya mavungu na bato na mususu boko expliquer bisote wana likamwana mingi désordre oyeboni César Ngadi biso uti na ndule omoni eza musique lelo politique koma lokola mwa musique ndambo mwa basongi songeza la mututu alinga wela mwa mwa par na ye et puis eza nengwana mais mobulu eza teza longo ambiance ya parti po parti eza kana ngenge fo eza na problème nengwana so dans ba problème teza parti te yo mwa ba parti mususu mo ya biso teza ba problème ba ko lobela ngaka 32 ans César Ngadi tana via na 32 ans il y a kaka ya bo ya combat ya viona faut ça toujours là ba problème tana nous bon il y a ba o ba to le boy ya ba nani
MLC pas ni dans ba problème ya bango pesa ba problème pas ni ba lobela ngote donc eza parti moko ya ba collabo donc parti na biso eza vrai parti yango no moni ba lobela ka ndenga pas mututu azomona que sauveur ya ba congolais eza ka parti wana eza soko le kina parti wana te moyo au vivre ezate na ndenga opposition au moins te ba mususu ba so via lobaki ko za na opposition ezali lokola fête ba to mabandi oui, il fait de votre babani. Tu viens le bas proverbe. Donc, viens dans un prophète mystique. Viens chichi. Vous comprenez? Na pesi qui me choye mtaïb moi ma solon sous bien bien akati ya parti elenga parti. Nega qui me choye pesa la moi mkel ka moi na bien. Donc bien mo bozo mona ke marambo ya mboka ezali chikose azali donc Gimisho azali donc makambo mboka izo concerner mutunyo so. Gimisho oko baksani. Bon, nde toza boyo moni to na parti ya IDPS bon normalement problème tout na ndenge via lobby ambiance tout na parti ezali. Ambiance na parti na moment où ezali toke na congrès batu ndete sibino ba pro Mubake bazali ba pro Mavungu bazali ba pro Félix bazali ba pro Bruno Chibarambali mututu azo ya visite bazé belé bazaka te obiso toyebi netinga Gimisho na muta Félix alors ndé na muta Félix na royebi so pe to sala pe appel pour na les amis de Félix au balingi bazana association les amis de Félix mais problème ezali kaka ya secrétaire général ya IDPS ndem tezocha au monga ba campagne mututu après tozomona na pona na INP pour le lobaluka muta secrétaire ya parti au moins que mutu na INP ali mais na IDPS non température biso tout sambela ka vie azwa mais problème ezate problème ezaka que to ba to la place ya secrétaire général na congrès ya monte ça l'ambiance wana quoi. Ok, donc namoni chiko sango bakisali kam muke. Susu na ko ba César ngadi na biso mutu lokola mutu ya azali mutu ya Barwande nani ndeko na ngayo Odombo. Ye parti ayela kaka via Tshisekedi. Mutu ya mona kaka ya kofinga via Tshisekedi. Parce que combat epanzana combat ikoma batu ya Ngwanda batu ya Tshisekedi batu ya Kamene. Comparer batu ya Ngwanda na batu ya Tshisekedi. Ozo comparer vraiment Butuna Moyi. Est-ce que oso mona Tshisekedi atanga koma Ngwanda na mutu na ye? Tshisekedi vraiment yebi koma Ngwanda na mutu na ye karikela Ngwanda. À cause ya lelo so tozo vivre lelo boy. Ta Mobutu uti na Nice. Papa César ozalaki déjà yebi makamboto. Ozo comprendre. Ta Mobutu uti na Nice. Ache vieux premier ministre. Mutakenda ko blender prémature mema ba ibuna. Ngwanda. Lelo bon na boité lelo Ngwanda na suka o na minute na total interview na a comment changer langage a comment solo la ben mutu asali biso mabe mingi ezali Ngwanda via sala biso mabe te ozo comprendre Odombo ko finga vie o moni ba Odombo faut comprendre Odombo ki chauffeur ondekani Odombo ki chauffeur ondekani ndenge toza boye Odombo ba na poto yo vandi trop na poto bi expérience a poto to ko expliquer poto ndenge za te Odombo lelo aye azo finga vie actualité nezali pas le kan émission faut finga vie o comprendre popo ni Odombo ke no finga batu nsuta finga ka vie okotuna Odombo question bo poser ba zeberit ba partir zeberit on a 500 parties na so 500 quelques parties na Congo mais Odombo ya ka finga ka vie chichi boke tu as finga ka vie chichi po batbacha bangoka ba lobe moni eloko ya na bonzambe ozo comprendre ça lokola yo tant que obandi mama ba club wa na Paris maba tutu ba la quitter ozo comprendre lelo yeti lelo koma ba mokitano belé et lokola IDPS c'est ça grand parti à Congo nombre 1 ya Congo ato sali nyoso leader aga leader ozo comprendre leader icône ya mboka na biso na opposition zali vechichi alors to yo moni vraiment Mandela le bino bofinga ye mais odo aza maudit toute la vie na ye Odombo odo vraiment aza maudit na to betele cd na ko teke na sele bisai bango so bofingi vienga la bano tele mela bino kaka Odombo afinga vie pourquoi mais ye pas za combattant ka ne combattant ni Odombo ye combattant tala na carrière vie yo lo bia wate yo Odombo na poto yebsanga ayaka na domaine no Odombo esali na domaine poto omoni ka poto ya ba bazokima zonga sima okoti na zonga sima ba pesio parole mbala moko mionga na Odombo a leader ba mais Gimisho yo bandi combat après Odombo quand même Odombo kutanga na poto déjà ngana banda combat na après oyo banga na banda combat va ye kutu avant ye na banda tant biso to bandi combat ya na combat mais yo chiko so bandi après Odombo il faut César ngadi ngaza mwana bandal tuna ngazali beau frère ya Ilunga Kapambu ngazali ndeko semeki ya Chimbombo mukuna bakanga ngai
même soko tuni petio l'État sar l'État tunaye bakanga ngai na sika ya bolozi sar l'État yebi na bani komba lelo te na bani yango na Kinshasa na za se mec ilunga kapa Constantin. Vous comprenez? Nga bani combat depuis Kinga la koli na makamba ba combattant depuis 82 to bani na viewana. Nga bano tellement depuis IDPS banda kalti bakangi vie boy nga la zalaki na palais de la nation. Vous comprenez César Ngad? OK, lelo sigo yo. Zela baté na Baxeli lo mo papa César qui combattant ko peut comme on dit ko na zota na excusez nga cameraman na biso. Au moins qui combattant ko peut lelo comme mututu qui combattant et bandana qui bato na combattant e banda combattre bandana na limité et pas vieux chichi. Alors ba combattre IDPS. Aux autres toya ou pas lelo musique ya rasouté au yo koti na combat au comme le roi musicien non. Avant au moni biso ba Gimi Show to na combat avant to na banda pe na musique oza na milieu musique Gimi. Mais na boya ngote parce que na kuna bona ti lelo na zaka na milieu musique eza milieu na ngai na kola na ngo na boya bangote baba ba frère na ngai na boya ba na zaka na milieu wana. Ala bandi combat lelo tenga la bandi combat na Kinshasa. Tuna sar l'État bakanga eska bolozi. Sar l'État avec chauffeur à bolozi. Sar l'État ka mongo mona combattant tuna likambo. Na bandi combat na Kini. Vous comprenez? Ba tout le rôle ba odombo yo, l'air moko ba sakana na vie, odombo to aussi la ne mabe. Et comme vraiment les sous to bano simba na vraiment bon. Mais non, mais bino bata IDPS car so ba toucher vieux et puis comme problème. Vieux azad démocrate, vieux alinga ba finga et bien mais à qui paraté via finga raté mais bino boké tu finga batunyo surtout a finga ngwanda finga ne bino ka temps ba toucher papa Tshisekedi botombo ki pone botombo ba ngoza ko toucher pas bazon pifo eza ko toucher te ko ya politique ba critiquer mais pas insulte. Vous comprenez hein? Critique ya politique na savoir pas ko finga mutu hein vous comprenez hein? Bodombo et comme ka ko religion na bango pas les ka bien pas ça l'émission be bacha e ka fo bacha comme Tshisekedi pourquoi Tozième ça ba to hotel ma ngona na petit na Gimi Show to hotel me la bango tisu encore yozu makambo ne ba na le collabo biso siko to monique ah César le kola collabo to ke na ba finga biso pe na César ngazike to za ba collabo to surtout do mo na hotel me le mabebo kechu ane asala ne ba romana ye akomo azo vivre wana bokechu tika sa ba romana ne asala ne na hotel me la ndena ni odombo bokechu azo linga vivre na yozo mota azo vivre azo le kambalo baza ezate yangwana Mende tozabwe ba combattant na biso ba combattre ka combattre IDPS. Omoni opposition ya opposition c'est IDPS. Soki likambu, omoni Kabila sali maka o ba concertation, o ba dialogue, o ba biloko tout. Ça IDPS ekendaka ka mai. Vous comprenez? Alors parti aux alliés à Mounene na Congo, leader de l'opposition, historique en Afrique, les alliés, Papa Tshisekedi. Wana ba distraction to landa biso. Le moni jour vient ko kita. Mbalama komi départ ya Kabila maman komi ya zongi na place ala na Rwanda. Alors to tika babilo ko wana o ya ko loba banini. Et là sous na ko bisa yo sous Papa César, net vandi biso tout awa, to boite to so batara musicien mais au moins ba musicien oyo ba ko sala côté ba lingi changement na Congo et ba ko sala bien mais ba ko lingi changement na Congo te. Eza pasi pona bango. Ngai nde na bona boy teke na linga ngai nga milieu musical trop na ya milieu na ngai na ko boya ngo te na lingi ba musicien o ba lingi changement ba musicien o ba lingi bolamu ya Congo po ça la terre lelo to mona ka musicien kufi o to ko senga mbongo pa mama Olive musicien kufi o to ko senga sumbongo boy non ba ko ata sonité ozo comprendre ba musicien o to lingi musicien kufi atika la neti ba Johnny Hallyday lelo so kufi lelo mo amenake mbongo na ye ba ndeko na famille na ba ali biso toza soki 90 millions soki lelo mboka eza na bien soki toza mboka eza na électricité ya bien yokanisi lelo CD moko so oteki yango kaka na 1 euro kaka oyebi kokomi lelo misi akomi millionnaire okomprendre lokola cour eza te mwa miziki mpe tambola bien eza te yo misicien so oyelaka mbongo tia na poche ozotala avenir te tala avenir na yo lelo nalobi nango ozo comprendre alors bamisien oyo bakoluka oyo balingi changement bakozala bien mais oyo balingi batikala kaka bongo bayebaka evi na bango ezalaka na pasi. Ok, donc tokomi presque à la fin de l'émission mais nakanisi avant topesa bamona bino pour la conclusion chikoso ko bakisani comme na bakisa César Ngadi likambo changu vraiment ka omoni Congo ezokufa pa na likambo ya shit ya sima Congolais tout alingi lera moni lokola ba masala ba komo sala boye ba Francis Kalombo batongi bandako tikanga pena landa
ndenge Moïse azoyanga pe na kota na circuit na ye na beta sita sima nazwa mbongo na tonga ndako makambo ezoboma komba makambo shita sima oyo Zakaria akabaso yake nango makambo so mutu to abeti shita sima siko na bonsa Kongo Zomo César ngadi kanga likambo siko miso ngape siko na beta sita sima nazwa babiloko ko beta sita sima ezani ni contraire peuple ngana zo parna ngai so na lie wala so bakufi nzala bakufi problème yango lezo boma Kongo César ngadi problème wana tolongo l'esprit ko beta shita sima wana nde mabezo boma komba tala lokola ba masala nga sheli wa wenu ba beta shita sima babuka pale na banga beti shita sima siko akomisika Moïse pa pas que nous sommes pale atonga ndako ne Francis Kalomba atonga ndako mais ça bien malaki vous comprenez César ngadi ngala ko ni mana kufa mpia kande na zala nga boye mais Congo ezala bien ata sima ata mbala sima na kolia kaka ata bakoko na biso bakolia vous comprenez le kamto bondela Congo yango ngo modifier Tshisekedi tilelo ataka na position wana likamya wela ka état de droit soko état de droit za na mboka nde mutu omoni ngai na banasa coopération soko na sa sous copte na zo banga eloko abongo so komi na Congo nde savoir mutu to abanga yo kasi lelo lokola nde bazo lobo par exemple Francis Kalombo wana nde gazo loko masana comme président soko ya comme président bano violer bana partout po ba comme ka nengana po baza déjà balinga bana mike bakanga ite po balinga bana mike vous comprenez makambo ndengo wana po yaza masa déjà président ba so asali mabe bakanga ndeni mais tala kaka Diom Ndongala yo wana kuna na côté wana Diom Ndongala mo côté basa bato mabe tana Diomi mo pas combattre bien bakanga kete mais au moins ba caméra wana bakanga Diom Ndongala mais ba caméra bazana ba bêtise bakanga bangote Moïse albi 3 penalty bakanga ite baza ba Rwandais batwana photo tellement la bango baza ba Rwandais kapo Rwandais kaka tala vrai Congolais za mbongo te yeb sa vrai Congolais ni no mona ko sa campagne bien wa azan la am salara bat balande tangena ngat moko sedangani yoke na baking. Ok, donc nga nazali asiko pona otanga te yom tozo bimisa makambo toza koloba makambo zo kende donc Chikos donc boyoki makambo Chikos alobi makambo nyoso tout Chikos azolo wana ba invité na nga ezo engagé ka bango mais to komi vers la fin et émission siko na repesa bino parole pour la conclusion mais avant na pesa bino parole à conclusion nazo profiter pour na remercier équipe ya sika ya RD Congo Info.fr na kanisi bozo mona maya sika comme la RD Congo Info avec Niki la Maserati de la presse congolaise Bobby voiture la Maserati pour sombango bio pour tambola nango il faut za mbongo pe za na vitesse ko sakanate to keyi to mona Queen Fana Bicho Bobby fio azo pese lengi na internet Queen Fana Bicho pour azo tambola nete ça la défilé de mode Queen Fana Bicho ko bosanate Glody Kinkela ba Fossette soto katisi na ngambu tokei na côté à Londres donc tozo pesa penza mbote na Sandrine Samanakio et puis na France pe to bosanité Anne Sinclair de la presse congolaise Vanessa le manoir donc na équipe mobimba yakin Gradimouya la pièce maîtresse l'élément moteur parce que ngam na pesa ba combo la pièce maîtresse l'élément moteur na Antonio Kauka na Christelle bazali kuna bozomo na makambo zoba boyebi ke to lakisaki Paola Ngai journaliste ali boso oya ba internet azalaki na Kisasa aye na Paris Paola Ngai azali na biso awa donc to komi vers la fin de l'émission donc to bandana yo Guy Michaud conclusion na makambo o nyoso tout to iti koloba bazolanda yo na rdcongoinfo.fr okoloba na peuple congolais ni. Alors, bon, ngai loko na lobaka na osengaka na peuple congolais, tobo moni peuple congolais tobo sanate parti na biso o ebundi o ezali na 34 ans expérience ya opposition ezali IDPS. Président na biso oyo toza ko lita za lelo un jour président pour ça la changement ezali Etienne Tshisekedi. Bon ngai po na biso ba congolais na kosengaka biso ki omoni biso ba congolais toza la vigilant na makambo tozo ke na révolution na kat na mboka na biso. Alors faut toza la prudent. Ne toza bo parti za na expérience ezali 34 ans opposition ezali IDPS. Président na biso azali yemoko Etienne Tshisekedi. Alors na lingi ke peuple congolais tozala toujours simanaye to batela bana kosenga pe na ba membre na zo sala appel na ba membre na biso ya IDPS oyo
basala bulembu boyebake bareunion ezali boya bwana konta bozongela parti na bino bolemba te parti na tozokende na révolution botelemela parti bozonga boya na parti toza na besoin na bino na osenga lisusu nde toza boye naza cofondateur ya les amis de Félix Tshisekedi naza kosenga so appel osala appel na bamembre oyo balingi bazala les amis à Félix Tshisekedi. Bon, Félix Tshisekedi, ndenga za tozolo ba bona minute aza na kata Kinshasa, toujours na liti kaka ya kubunda pona parti na biso ya IDPS. Alors papa César Ngadi na sepeli mingi na mbiaso eleki na peso courage trop na équipe na yo tout na site na yo. Merci na zongi parole pas Vechikos soko Baxel Kambo. Donc Vechikos conclusion eza na yo sikoyo. Papa César Ngadi ngaza na conclusion mingi te ngani kaka na yebisa ba congolais moi bazala na esprit tola na mbongo te tola na vraiment mbongo te puisque mbongo ezalo ko mabe so tozolanda ngo po kaka ngana zwa mbongo po baningana bamona pasi César Ngadi esala nga pasi zo comprendre mingi bazala na esprit wana ba comme esprit wana na komba oyo so ba o tout alia ka mbongo na ninga komba na ninga kuludimba azala pini même devant Dieu ngana kolia mbongo mutu te to elinga mbongo na kolia ngote ke pona changer esprit wana ba no kumisa mutu moko boye César Ngadi eza jana ngate zala to zala n'esprit ya kuluka mbongo te na komba na conseil ba masa to luka mbongo te na komba okuma esala nga passe na mwana mwa ba musu ezo mwana ba kumolia mbongo so moni mutu akoma na double langage kumolia mbongo so comprendre na ngolo ba mingi te na suika kana César Ngadi. Donc merci Chikos na Guy Michaud. Donc merci vraiment Nandengi pour passer na émission na vérité pour les centricage na kanisi pe bato ba Rolanda biso ba romona ke étiquette ole msu batiaka ngai ba romona ke étiquette ole msu ezalaka nango kaka ndenge wana ngaku tuso na vai na ndako be nazotala ba commentaire batu et c'est ça ngai parce que ezali oyo bato bakanisaka po na ngai ezali ndenge wana te. Donc c'est ainsi que se termine cette émission. Merci de l'avoir suivi. Donc nous allons nous retrouver dans le plus bref délai pour un nouveau numéro de Vérité Polele centricage derrière la caméra. C'est Flèche. Flèche, bomoni, ba image comme penza ya Joe Flèche, ba image ya Flèche, ya Kitoko Mingi. Donc restez connectés sur RD Congo Info. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. À très bientôt.